to aider et au sala bien nzambalola au pambola yo nzambalola au bakisele bele au pambola musala na yo au pambola business na yo au pambola nyonso to ya yo ozo sala pour ozo aider bato surtout bato bana hôpital. Bonjour, bonsoir, mbote na bino nyonso to ba famille arabe. J'espère que vous allez bien na bolima nzambe. Ngai ape nazali bien de notre penzamba lola azobatela. Ce que ezali mbana liboso tala ngai kombo na ngai ezali Anita Mavita Double Star. Nazali présente na présentaka émission oyo ya Anita Mavita Show. Merci na bino nyonso to na ndenge bozongi lisusu liboso na ngai. Ba famille na ngai awa na senga na mbongo te, na senga kaka pardon, please aidez ngai partager, liker, commenter, s'abonner yangwana epesa nga énergie makasi et motivanga makasi ya kosala musa oyo na salaka. Ba famille ngai na video lelo na vraiment na eloko moko ya mawa na video moko ya mawa to partager nga na bino. Ezana ndeko mobali moko azana Congo na Matadi ndeko mobali wana batutaki ye na car oya munene ememaka ba prisonnier na Matadi ou bien ememaka ba prisonnier oyo bakufi na Matadi ndeko wana esalaki batutaki ye lokolo na ye bakati mais loko ya mawa ba famille nga ezali ndeko wana ba mema na hôpital ko na Matadi mais bazo pesa ye traitement malonga ezate ba kisi ya kosala soin pona lokolo ya ndeko wana ezate ndeko na biso azosenga aide azobelela mokonzi ya mboka président na biso aide ngai nazo souffrir nazala moto osunga ngai te ba famille batindeli ngai video wana na WhatsApp na yoki mawa makasi ma misu etangi ngai na tuni kutu mutatindeli nga ozana numero ya mutu te obakoki kobenga ye pa lobi na yebi te ngape batindeli nga ngo kaka bandeko na ngai to partager video osuto ata parti kaka ya ndeko oyo to partager yango po malgré ndeko na biso azobela président na biso ya mboka ede peut-être ekoma pas président na biso te mais ekomela ta bato oyo batravaillaka na département ya santé bamona ndeko na biso ndenga zo souffrir lokolo wana esi bakataki yango atika na lokolo moko azozwa traitement malonga te bazo pesa ekutu ba soin ya malonga te lokolo ndeko wana ezopola ekomi kobimisa na solo selon explication na ye moko ndeko wana zo souffrir bayana na hôpital oui basala bien ba mema na hôpital mais na hôpital yango ba mema ba ndeko na ngai azwaka na ye traitement ya malonga te babiloka bongo yango moni emimara bato na liwa tanga azozwa traitement malonga te potane zibimisa solo potane ekokoma solo ekoyepe ko infecter likolo wana musuti esenga mwa parti wana etikali bakata ngo lisusu en tout cas ndeko na biso mobali azolela azosenga mawa azosenga aide pa ya président mais ngai na ye na video na liboso na bino na bata mawa na batu oyo boza vraiment na motema ya mawa ya koyede to meka koyede ndeko oyo na ebite ndenge ni to koyede na zapi na numéro te ngai pe nazo partager ka video ndenge batu nyonso to bazo partager ndenge balobi to partager peut-être to kozwa solution to komona ndenge ni oyo to kosaile ba trans bandeko na ngai no kene musika te na lingi na tia commentaire belebele te mena kotika bino bolanda explication ya ndeko oyo ye moko ndenge azoko expliquer eloko nini esalamelaki ye traitement nini baopesa ye biloko nini azolia nani oyo azosunga ye na otika bino bolanda soki na expliquer nyonso tu eza bien te ezala bien boyoka ngo na matoi na ye moko me bandeko na nga to bosana te ndeko na biso mobali ana besoin ya aide ya ngai na yo ekosala malamu moi $1 moi $5 moi $10 na yo ya ngai ekosala ndeko malamu nga na osenga na nga te bochango epa na ngai me na osenga nga boyede ndeko oyo po esala eka malamu dimi ya malonga ya opesa yango oyo ndeko na nga timba papa Kitsekedi papa mawana yo bisika nyonso zwami na mboka Kinshasa papa tinda ta délégation baya kosunga kati na esika oyo
papa tala ndenge nazali. Ah, papa ma wana yo ezala toujours likolo na ngai papa Kitsekedi. Président na biso ya mboka na biso ya RDC. Papa sunga ngai. Passe leki mingi trop papa. Bakisi ezate biloko pansime ezate. Banda mutuke ni atanga yi mutuka oyo yaka kotika ba prisonnier awa eke kotika ba prisonnier bakufaki. Ti lelo bazo kipe ngai te. Papa loba liloba moko papa na ngai na mboka Kinshasa place nyonso zwami papa na ngai. Loba liloba moko po na ngai po passe leki lokolezo ya solo bazo traiter yango te. Biloko pansima ezate. Papa na kosuka ndenge nini papa na ngai. Naza mwana mboka oyo papa na ngai. Mais bazo kipe ngai te. Ni maire de la ville azo ya te ko savoir ngai. Mais pourtant que yena zo ta la ville nyonso ya mboka oyo ya Matadi. Papa, atuka sunga ngai papa. Mawa na bino kaka ezala toujours likolo na ngai papa. Po passe leki bakisi ezate. Biloko pansement ezate bako traiter nga ndenge nini papa. Atuka papa vraiment na sengi service bo sunga ngai. Nazana bana batangi te. Po banda bafandisa nga na hôpital awa. Suite ezate eloko moko te. Batama wande bazo kotikela nga moi quelque chose. En tout cas pena papa président de la République papa sunanga yebisika nyonso zwami na mboka Kinshasa. Ah papa Kitsekedi. Papa ma wana yo bisika nyonso zwami na mboka Kinshasa. Papa tinda ta délégation ba yo sunanga kati nesika. Bandeko na ngai biso nyonso toti kolanda video ndeko ndenge a expliquer eloko nini esalamelaki ye. Mais malgré ça a expliqué tendeni batutelaki alobika batuteki na kare bandoki Matadi et bandoki etika ba prisonnier o bakufaki ma expliqué biso te batuteki ndenge nini. Donc ngape na condamné na ndeko wana te na condamné pe chauffeur te poto yebi eloko nini o elekaki te to yebi te. Mais ezaka mawa ngai susi na ngezaka ke boye deka ndeko oyo po na minute mo to juger na nezate o te ezaki faute na yo moko et bon yo mona ki chauffeur te chauffeur ngo pe yanga zaki na kuitsa tutaki ete na minute ezaka ke to concentrer nanu ba ede ndeko wana azwa makasi atelema ndeko wana atelema azana bana na efa boko la bana na e ba otanga te bana na e ba vivre na position moko mawa trop. Alobi lisusu ndenge azabongo azana bana na ekutu bazonga ki classe te bana bazana ndako po muta kofutela bana mbongo wa classe azate lokola ye akoti na hôpital azosala te nani oyo akosunga ye bana bazotanga te ye moko azosala te ndana kolesa bana wana bine mo boyi ba famille na biso na Afrique ndenge ezalaka mutukutu ye mo ndenge azana ndaka azopota na aluka tango matembele po na bana siko nani oyo pena kosunga ndeko na biso wana abimisa mbongo po ndeko wana zwa traitement nani wana. Alobi bato miki bazo aider bazo ele mo ablo mo miki peut-être ya kolia ya komela mais souci ezali azo vraiment traitement pena bien pota wana ekauka pota wana sila abima zonga ndako ke kobokola bana na e pardon ba famille nazo bondela bino to aider ndeko yo to luka ndenge nini otoko ko aider ndeko peut-être na mawana tongo partager vidéo mutu musa kuma na yebi to kosa ndenge ni otoko aider bandeko na ngai kande to pesa ba dimi ya malonga yango tango edende ko futele mbonga traitement 10 no yango na nzamba lolo a okanisela yo peut-être ko bimisa moi $20 moi $10 moi $5 e ko aider nazo senga bo pesa ngo pana ngai te ngape na pesa pe pana yo te mais to luka ka ndenge nini oyo to yo ko pesa mutu moko azana Congo oyo ko aider biso pardon vraiment ba famille nazo bondela bino makambu na lobaka yango yo pona traitement na mboka na biso bozo mona babiloko boye oui mutu botuti bino ne mutu botuti otuti na kare ya l'état na kare ya service ya l'état ndenge bo mema ba prisonnier kuna na Matadi ou bien ta bo mema ba prisonnier e ba kufi siko bino mutu botuti mutu na kare ya l'état bozo soin na ye bozuye boketiki na hôpital moko botiki na bino ka ye bongo. Eza quand même gentillité bozana motema mawa pardon toyebi souffrance eza na mboka na biso toyebi président na biso osala effort yo bongisa mboka na biso mais bosunga ndeko oyo pardon boyokela ye mawa azolela mwana mobala azolela mwana pena jeune garçon mobwe azana na mai na makila aza pena na énergie penza aza pena jeune na mawa vie na esuki kaka bongo. Donc ndenga zabonga komi likolo moko
likolo mosusu na bakati vi na ye soki ka bongo normalement biloko abo lokola eza kara l'état loko ezali karo ezosala service à l'état fois sunga ye l'état fois sala quelque chose pour na ye po bino mutu botuti ye ata kutu ezalaki faute na ye soki ndenge nini mais bino mutu botuti ye l'état fois za charge ne l'état fois sunga ye l'état fois aider ye na eloko moko bo po ndenge aza bongo aosala su ndenge nini aotelema ndenge nini ndenge ezalaka moi jeune garçon mona Congo atelemi na tongo oki oluka ndenge ezalaka kaka ake cop mais ye likolo na ye bakati na lobite ke vine suki bongo mais akomi na mwa limite moko boy ya kosala makambo ngai na yo toko kosala ya kosala yango te eza na misala misusu oyo ngai na yo toko kosala ye ndenga za bo misala muso kokosu kosala yango te do lokola kara l'état mutetuti l'état faut soin na ye l'état faut qui paye bien l'état faut look after l'état pina faut qui paye aluka solution pour na ye balukila te lo mobo akomata koteka akomata kosala eloko moka fo balukele bo traiter nano likolo wana no ebonga ndeko moba lobi traitement malonga zozwa te likone ezo bimisa solo likone ezo kena kopola pardon toyebi ke ebele ya kosala eza na Congo oui ebele ya kosala eza na Congo biso nso toyebi yango mais boyokila ndeko mobali o mawa boyokila ndeko mobali o mawa ane na muto osunge te peut-être pe ba famille na ye bazana baona bozuité o bakoko aider ndeko mobali wana pardon boye aider ndeko mobali akoma tina niveau ya liwate ndeko mobali o akufa te pardon vraiment pardon nazo comparer na Europe na Afrique te mais bosala ka miracle please bosali déjà moi pas moko bien bo touti bozi bo meme na hôpital siko na hôpital bo meme ki ka po bato ba mona ke bo meme ki na hôpital bo meme ki pe na hôpital po ba aider tango ndimi ko meme na hôpital wana fallait bo aider pe na bo kena ngoti na suka ou bien le ka bo mona ke po na soni ba mona ke quand même bo meme ki na hôpital poani soki boyebaki bo traiter na bino yete bo sa na bino lote c'est mieux que to boti fallait botika na bino ye kasi tango meme bon eza po pese traitement kotika ndeko mobali bonga zo souffrir na passe na lokolo si te pardon esalinga pasi moko oboko ondima te nayebi kawana nayebi bato basufra na kawana yango mone touche nga makasi te bokotiki bongo te pardon bokotiki bongo te bo pese traitement ce que zaki afuta ngata après bo pese ta traitement mutu moko ma arofuta bino bo pesi traitement eza kututeke olela mutu pasi eza teke olela soni ma likolo na e katani bakati likolo atikela likolo moko donc ndenge bakateke lokolo parti wana etikalela esali pota donc azana pota munene na se ya bandage wana batiana ana pota munene na kati wana donc siko pota wana aozula ngo traitement te pota wana aomela ngo antibiotique te pota wana aozula ngo lokote ba oche lokote na pota wana moyeba sa kutu pension malongo ezate moyeba pesi traitement malonga ezete kisi ya malonga baoche na pota wana te muto obika ndenge ni obika te ndeko wana obika te popota nde botika ngo bongo ezopole te pardon botelema please botelema bato nyonso tu bozwaki video oyo na sengi bino bo partager video o mutatindela ki loko partager yango to sala kaka bo ekoma na matoi na biso nyonso tu ekoma na ba misu na biso nyonso tu ekoma to luka solution ndenge ni toko yede ndeko oyo atana ba $1 na biso ba $10 na biso ba $5 na biso nzambe ausunga ndeko wana auzwa traitement eleka po elo bosali oui boselo ka bien bo meme na hôpital mais est-ce que bo pese traitement te bo vandiseli kuna nini bo pese traitement po abima akene ndaku akiko boko la bana na ye do tanga vandi wana nana boko la bana na ye nana okipe bana nana zo sa mama alobi bien ke bana e ba otanga te siko to bana ba zo tanga te bana ba vivre ndenge ni éducation ya bana wana ekewa pe suki na nzela
peut-être maman bangaza mora débrouiller eloko mwa mike po balia sikoyo nga nazoloba kaka nazokomante kaka naosangwa analyse na ndenge na nga ndenge selo explication ndikona yo moka lobi aozone traitement malonga te potin mpe kozala bon si ezube infection mais sikoyo so ezube infection esengaka mwa antibiotique esengaka mwa baantibiotique mofamelaka esengaka mwa bapesi mwa bakalme mo mpona peine sikoyo alobi azozwa yango te sikoyo ntango azozwa yango te selon bino boraisonne nini pardon nazobondela bino na kombo ya nzambe bakonza mboka nayebi kebela osalisa na mboka na biso me towana shwa te botelema bosunga ndeko wana makambo naloba yango makambo boye mundele apesaka mutu traitement mutu afutela yango na bandenge moko boye yango eloko nasengaka ata nzambe asala miracle ekoma ata bongo na Congo deja nde bolokotaki libanda bomemi na hôpital eza deja eloko moko bien eza deja sini moko bien mais sikoyo eloko kote bobebisi na suka bomemi kuna me bopesi traitement malonga te oui peut-être nde ndeko alobi bakisi eza te baantibiotique eza te eloko osala kuna na hôpital yango eza te mais sikoyo hôpital yango eza hôpital ndenge nini nango hôpital mo bizanga bakisi na kati zanga ba antibiotique na kati zanga ba biloko fo bato basalela sikoyo hôpital ndenge nini to ede yo sala bien nzamba lola au pambola yo nzamba lola au bakisele bele au pambola musala na yo au pambola business na yo au pambola nyonso to yo ozo sala pozo ede bato surtout bato bana hôpital de onanga soko zo opportunité ya ede bato bana hôpital ede ezala bien makasi salaka bien makasi po soko tali nde omobwe na mbeto hôpital otali epena akomi ko expliquer yo vie na ye akomi ko expliquer yazaki nani akomi ko lakiso ba photo na ye otali pena oyokili nde kuwana mawa yango na foko sungaka bata mbongo o bazaki na ba mbongo a danger bazaki na biloko ebele lelo bala na ba mbeto hôpital ba mbongo na bango eza na ba bank bandako na bango na eza wana batu musuba bakomi ko dondo nango batu musuba bakomi ko sala nango ba lolendo ba vanta ya bango kutu te bayokela kutu pasi te ba nyokoma nango te mais kolo nango ana mbeto hôpital alali yanga nde onanga tango za mbongo muto aza na besoin aide na oye ko boya ko aide te ate ebele te esenga nango mambambo ya ebele te te muki kaka pesa na yo kaka ese eloko te pesa po kandi na lobi mbongo to bomba ezaka ya biso te o to liaka nde ya biso do yangwana liaka edaka kabaka dépensaka bombaka pe po ozobombana ozobombela ngo makambo eroya ozobombana ozobombela ngo ba projet ya bien ozobombela ngo nyonso to na kati donc bon, merci na bino subonde ko na ngai bien notre penza malola abatela bino to mona ni mbala sima bisous bye.